oublie ces numéros, ce n'est pas les numéros du bureau de BCBG. Et tu dois faire attention et savoir à qui tu parles. Tout est comparé. Papa chéri, bimi ça bato batondi. Papa chéri bete ba marathon, papa chéri balali ça bat balibanda. Papa chéri ba kabola famille na famille ba kabwani. Est-ce que lelo la musique à congolais lelo? Musicien na remisa disque. Ah mais si disque na Victor bat batondi plein. Victor plein vraiment bat batondi. Ah ton message. Alors je t'ai dit, oublie mon numéro, ne m'appelle, n'envoie même plus de messages. Toi, tu es qui, toi, pour donner des conseils aux gens? Tu es qui? Tu es qui, toi? Arrête de m'en... Oublie ce numéro. Si je n'étais pas aussi important, tu n'allais pas m'écrire. Est-ce que Zaïko a un album sur le marché? Est-ce que Banaoka a un album sur le marché? Ça doit être seulement JB qui doit sortir un album. Et ça te fait mal en quoi? Ça te fait mal en quoi? On n'a pas besoin de toi. Congo France France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Merci beaucoup nous bande kono so balanda kabiso na www.Congo France ba o ba pesa kabiso confiance na kabino site et kala moko ya kotala eza Congo France to kosa katine ba titre to tsaka makambo eza réalité vraiment makambo eza réel ni na ba kaka boss na nga joli dipumba mutamayelo apesa nga confiance ko le kana space au vraiment on appelle si mbote ko to zali vraiment na kata France wana na kobo santé ba partenaire na biso loka ve na biso Miss Impress Alio gaz na peso mbote ko to zali na kobo santé cordon na biso Bookson Bukasa vraiment ni na zolo bakaka mikolo ba actualité ze belé na musique photo solo la vraiment to baka o ezo passer na kata musique na biso yango lelo ngana malelo yambi mutu tele photo solo la vraiment to solo la vraiment ba réalité musique on ndenge ezo kendele vraiment et ça la bien vraiment wana bo sanité Moïse Katumba vraiment auto zalaka na kata Congo France masala politique ba yanga vraiment ne to zalaka vraiment allez de BCBG merci vraiment ningi ujwa biso milili vraiment na kobo sanate ba yanga vraiment Fani Bongende vraiment Bongende Style vraiment na kata France wana na pesi mbote na kobo sate malolo le risque da Congolia mame milinze ma monter ma tous pepele ya mbetolo arijana de midi ba yimo na poto solo tunga ezate bana poto musuba kosa ba tu boye zalaka vraiment te mo na poto soka ba arijana zalaka bon so posant na ngote pesa ta conseil mi ko da to yamba ba pel te wana zalaka mabe boya ba pel wana zalaka mabe bana do papa shirazo bana fani bana do ya to bengi muntu ga yomo boy omuboya no yamba pel wana sko yomo etaliwa ko biso za ba 16 na biso za ba gaz na biso ndenge na lobaka to te to sola vraiment ndeza vraiment na fongol vraiment beaucoup ba pel beaucoup ba image au défilé vraiment na lobaka o alinga comme sponsor émission vraiment to tsaka photo ni vraiment a bengi ka numéro ezaka na siana to ko photo na to ko défilé no leka mo comme sponsor émission vraiment ya muna l'artiste ya des rois de Makembes ndenge zala kaka na bisa kabino na Congo France di show moto ezala vraiment to sola ba to eta musique lelo vraiment na ko bisa bino ya Papa Lutumba a pesi atiki orchestre na après ko fête na yo le kaki Papa Lutumba ko kisaki asali katano Nene bisaka bino to eta musique to sur la vraiment ndenge Papa Lutumba ko kisaki 80 ans na 60 ans ya carrière ya musique na lelo Papa Lutumba aptiki orchestre et pas kumumanda chante bo mi musicien wadaki a travailler na wenge vraiment orchestre ya bana oke etikali na maboko ya batika na maboko ya manda chante vraiment ndé toujours sur la vraiment na Congo France za bato te boye bango za sukoza ongoya musique ya bana oke okuta manda chante mutu vraiment alo cadre bango wala Papa Lutumba yemoko apesi après 60 ans ya carrière après 80 ans ya âge apesi vraiment wana ndé toujours sur la kana musique to mona ki fali pupa na podium mo bona na kufulu midi kwa takora songa mbele babeta kali kofite lobiso za ki wana na grand hôtel plein musique faisait la raboué musique ne faisait la raboué et ate musique ko taba polémique ça la raboué musique faisait la raboué to mona fali pupa to ando ba o fali pupa ndo banga ko folo midi ko pousse na pembene o boy lelo fali pupa comme nango bo petenioso so ko folo midi ça eloko ne fête na ye to monique
Fali Poupa ye ayaki tour al boso aye lisusu do comment comme d'habitude ayaka vraiment surprise ezaki te mato balobaki surprise lobby to bazolo ba surprise biso notre bec da surprise ezaki nango Fali Poupa rozala na vraiment bomoni fête ninge lekaki ezaki papa ezaki ko follow mide akokisaki age moko bango babombi biso tunaki mais so age amutu balobaka te ya bombi makokisaki age moko bafetaki yango fete omonaki bakonzi bazalaki ebele batambongo bazalaki ebele donc ça les aki nonné plein makambo abonde ezalaka bien teke toya kolobela makambo o afingaki o asaki bo asaki te biso na Congo France tolingaka tolobaka makambo abwe tango toloba makambo abwe nde esalaka kitoko keto ya awa tondoloba o journaliste ya bo afingaki o boye afingaki musique na biso mpe ya mo bato babebisongo kaka ezalaka biso mo mpe biso moko nimezate o papa Chiralo baba na do ko nimezate biso moko nimezate o mo mutu musato ba o soki Lil Wayne o soki HF soki nani aleki musicien aleki na nini tolo ba mato zonga vraiment aleki na nini papa Chiralo so Fali Poupa lelo soka loba akende soka akende states okende soka ba kende wapa kende mboka no sa betaka faire gola soka ba kende ba okende we ranson soka ba kende ba okende. Mais ba ministère américain musu otanga kana so ba ye a otsa bongo na san na nini na biso Moïse otsa bongo na nini na teni emela ka bango to tse bango na teni mo be tu na chaque live emeli bango o mo be bana do bana fania et pesi na on pété poto lo ba rapper mo boy musique na biso to kitsa ngo tele ba niveau mo boy so ndenge so ndente musique na biso ya pressant musique na biso ya likolo so tali lelo musique congolais et koti le tout monde ba beta ba guitare na kati la guitare meko ba papa na biso lomba simba ba kion to mo beta na kati ya ba biloko na mindele ba couper décalé to yo ka libanda ba couper décalé ba no ba beta ba Cristiano so mo ba Davido ba biloko no so ba papa Davido ba fanatique ba papa chéri ba kutana ana ni na Lubumbashi a senti prisa papa chéri beta papa chéri Kiti Davido a beta vide. Bato akotata, bato balongwe bakei. Pona oyoka musique, bonne musique. Les autres biso moto mombrier ba artiste na biso to moko c'est ba division ba journaliste comme mutabo mutabo azalaka te sala musala nenga lobi na zalaki wana feta ko follow mide na sali musala na nga bato bamoni. Na ye na zuba musicien nyonso avant concert bo mona ki ba image boto kota na Congo France bo mona ba image. Ni en Lobarara, place à Romeleza, mon London Flex, place à Kitoko. Ni Congo France, c'est à Kitoko. Les Arabes, c'est à Kitoko, London Flex. Babiso, nous avons hôtel à Pointe, na Bandal, na Bakaya, Wana, comme na Baka, hôtel à Pointe, au monde London Flex, place à Kitoko. On y a Soso Mori, Lemba, on y a Taba, on y a Olibo, Kendengeni, na London Flex, Awa, place à Rolia. Viens à Kata London, à Peso Mote, Malgol, n'a d'autant en communauté qu'à staff, non, ils ont Kitoko, Batbavana, Malilo, Wapi. Donc so zawa net na poto ya loba kutu mingi ezate ba na poto bozo ya place o ko kengo fete na minote ba kermesse les mambeza ka telibo ke ndeza na London Flex ni nazo bisa no musique nde biso moto to bo mamba journaliste pe songi wapi o ka cha o mona mutati aplibie lo na ina musicien boy ba to ko tsongo fiti musique fait la boy simplicité na musique ça la bien. Papa Chéri Betty Bratona et comment bébélé. Bah monsieur côté là on va fit va mon c'est l'on mission. Oh papa Chéri par Maradona par rapport à quoi? Maradona la joueur. T'as la tout ka blague ya. Tout ka blague to pèse ba mission na biso respect. Na musique pe comparaison to tika na biso fali na JB. Oh nani we ranson na ferre. Oh nante. To tika ba polémique buzoba wana. Totika ba polémique ce moto do mi mangona ba polémique et to pota bango parce que ba polémique bo pota mo pa kota ba polémique on totika ba soni kale zalaka o fali lef na ko follow mi de na ko ba solo la bana batika na soni kabiso bana do bana fania ko comprendre papa Chirazu Bato na betier to beti maboko congolais asungi muningane congolais toyoka mungu te mapasi ya nini biso na biso ba congolais to kobomana nini azo fulaka musique mboka te petit na ngande azabu azana poate na tsepo ake liboso boko ko zuwa nini ne to mona lelo to moni ko follow mide na mwana fali papa bazonga na très fort ba robeta pe fitting e kangi kala mingi te to mona biso faire gola pena we ranson au moins pena la samba we faire pas côté na la samba ba beti pe lo moko ba surprise rozalaka to kamora na biso ngote. Eh, faire gola lobaki, faire gola tanga auto fêter.
anivne alobaki nini ba polémique tant azaki bando bengae faire rigola mais comme ce que papa Hervé RG bakisa mi tant polémique ezé sous tete ezaki to beta musique na muta beta musique na yo otie na coin na yo ba ministre bozoluka ba gaz bo diembelaka na sima bato bo bomaka bato bo sala ba émission finga bato Lucas 16 na ndenge bato na l'occupé 16 na ne a diembel papa chéri ko finga nde papa chéri boye il est comique musique na biso mo potongo buzo baba tomo kota au moins na mutu mo boye avant ne kuta yeba nete o we ranson atanga ne komba we ranson na ba sentiment nyonso we ranson na master na yo jibango master na yo ko follow mi de master na yo Félix Oiseau comme master na yo faut ba gère faut to pesa ba leader ana ba faire gola ba fali pour pas faut to pesa ba kilo ba mo zo musique na biso bendela musique ba comme songo musika mutu loga ba fali pour pas Photo betele maboko. Photo betele maboko. Davido aye ateli ba faire lipi atakeli ya atela keli ba Davido habité Congolais mora ya kawa apoga ko lekanga abeta musique ko lekanga poso ate fali na Davido ba yemba boy. Au moins Davido banado au moins na pas yemba ne ma bien te. Tuna kosi beaucoup ma commentaire. Ah yemba ne bien te. Bate bele banvia we ranson na biso ba lidwe ranson na biso charisme na siko to tika okotsa ba polémique abuzoba ba polémique pola ba polémique ezanga tina mutuna makolo to yande to lo ba makamba every do salam net every salam bébé ko follow mi de aniv na eboe fali pour payer anore papa na abeti na e nem konsto mona faire rigola aniva we ranson aye abeti na e eza nango problème hérité watanabe ayeboe mam neso ya salama misusu bomo na ba guerre salama eza musique boso ba yokana na bango te hérité watanabe kota bo apesi po ranson motete eza ki mange na jenga ke moi anepe afula mazwa lupem po yemta bimisa bango na clan to hotel ya clan wenge ba polémique mi comment bozo bo comprendre o fali poupa na papa chéri ba papa chéri fali poupa ada word que papa chéri word par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tout le monde comprend musique on a pas na nini to ka iyo fela mama yo kana banzembo bongo fe mai bisangai banzembo akalo kwa baba fe na biso papa banani ba fe na biso banani oyo ba papa biso lwambo banzembo ba beta to mona ngoso batina ba fete wa ba telemi ba papa mikolo nga matem ko suna transport papa mikolo vraiment atali ba tenzembo banzembo pepe kale ba grap kale Batie manzembo papa talabi na se retrouver na zongi papa zongi poani pour époque na baon ndenge mon pesa ki to bana wenge ba ki époque na baon donc génération na génération za makambu na ngoto tiko comparer au papa chez banzembo beta emsu fali pour papa atanga roya aolongola ngo pe emsu fali pour papa ko longola papa chez mambasala emsu fali pour papa na asali ngote mabambo ba fali pour ba sala msu pe papa chez ba sala ngote tout tika makambo comparer papa chéri ba bimisa bato batondi papa chéri ba beta ba marato papa chéri ba lalisa bato balibanda papa chéri ba kabola famille ba kabwani est-ce que lelo na musique congolais lelo musicien na robimisa disque misi disque na victoire batondi plein victoire plein vraiment batondi pesanga CD TH pesanga musicien na komisa disque Tony Samaloka tout le monde à la télé bimaka tout le monde à la télé tout le monde clip c'est bimi we ranson tout ko compara ba mise ba leader minene na ba leader bazo ya ba leader ba safi makamna bango fali pour passer l'époque na ye na génération na ye papa biso alwambo basara époque na bango so tela tout ko tona ba fête attends tous on ngana ba papa na biso mikolo ba so ba na fête batenze momo ya kala Mario na lembi lelo makambo lobi makambo na lembi wana pe notre devoir muto yoka musique otela musique nde yango alors ba musique we rapper musu papa musu ba musique we musique maman beza ba wana selo ba papa musu ba oloba mais la génération abiso pe soto yoka banzembo musu ba papa kala batangu na bino banzembo kala to yoka banzembo ba fali gu tout dit que ba comparaison et là on a ça le mako to lo ngano ba bablo ba salité to ça là haut ce qui misia bi le misana album te ezaye ce qui misia bi misal album te ezapie azo misal album te mazo beta ba concert azo voyager papa chéri ngaza te pona côté là o misia we te ngalo bela la musique nyonso
Robino abeta ba générique akito tolobela Fabregas Maestro koloba kote lokolo aba tozobina lokolo na babwa tozobina lokolo Maestro banzemba kitoko apesi ba misi album apesi ba album esimbi ba misi ba bina filé ba materazi ba tse banzembo bina filé esimbi sko toloba nini ah papa chéri bana do bana fania. Mais le commission misal album nete biso ba fanatique ko benga leader na ndenge mo ndenge to pesa pe leader na biso respect ko to pesa ba mutu soka ba misal album teza ye MC mo abi charge abo misal album soka bon abi misal album ki sango yem to simbele ino mona musique on ka boya o mona musique on ka boya o mona musique on boya to longola na ndenge so ya ndenge nini bon so musique on va simba ki sa bo ate on simba na so ki cité bino bo simbele soto longa ba so ba simba ki cité ke e singa ba moyen lelo na mboka so na ngai bité lelo so misui muta misi disque na misi album ne yo kongo a o maka to ça 10 chansons na 1000 francs to ça 20 chansons na 2000 francs comme tata no bongo l'équipe la carnet album oya monel passo a misi mbongo ebele ba monter comme ba 1000 francs em so ka moyen ni ya kokende comme album mana ke écoute le pe mo pona bana nae ezala te le artiste ya moka kufi le to molela ote artiste la ki pauvre musique ando betaka yango to kumisa américain to kumisa ne biso ba complexer mituna biso ça te o américain mo ba kotsa ki mbongo ebele ba kotsa akotsa ko poani pour mboka ngo ya développer mboka na bango mangamba bien mboka na bango ba sali mangamba ke em susu bo mona dit ni na bango ba tie boy disque mo bo epesi makamba la mort ah biso ka maman bezanga tina. Par rapport à Voice Papa Chéri Lobby qui est alors fanatique naé botika au dérange so bengal bo bedia ya biro BCBG qui na numéro na c'est no voix saboyo kananu Papa Chéri nga tomboki ba misu ba ngwa kota ngolo o te Papa Chéri agangel ba fanatique na mabe nini alobi clair bana oki ba misal album eza clair ngana mona clair ba commentaire mabe je m'en fous ba commentaire mabe biso côté la muto ate ah to côté là mutu te we ranson dans mis album ah ouais crochet simbi zinga luketu na ngabino te matanga to bina bato zo sakala na ngovema déplique to mis nini awa ouverture mamba bien ça ba misem so ba nouvelle bien photo betela ba maboko faire go là générique a kitoko yo to bima fali pour papa kala mita to boka so générique musique ezara ne boy to tieza te musique ba polémique et pour là boyoka voice oh Papa Chéri a gagné fanatique oyo akoma ko dira abenga ebisere mamba album obisi mamba yo si opesa Papa Chéri mbongo misa album sur les journalistes sur les nan na ba répéter yoka même pas ton message alors je t'ai dit oublie mon numéro ne m'appelle n'envoie même plus de message. Toi tu es qui toi pour donner des conseils aux gens? Tu es qui toi? Arrête de m'oublie ce numéro. Si je n'étais pas aussi important, tu n'allais pas m'écrire. Est-ce que Zaïko a un album sur le marché? Est-ce que Banaoka a un album sur le marché? Ça doit être seulement JB qui doit sortir un album. Et ça te fait mal en quoi? Ça te fait mal en quoi? On n'a pas besoin de toi. Va là où les gens sortent des albums. Franchement, tu as du kilo de m'envoyer encore des messages. Je n'ai même pas écouté, tu peux vérifier. Je n'écouterai même plus tes messages là et je te bloque. Messieurs, que ça soit la dernière fois, au-dessus d'un message d'un numéro O. Oublie ces numéros, ce n'est pas le numéro du bureau de BCBG. Et tu dois faire attention et savoir à qui tu parles. Et moi, personnellement, je te dis, je n'ai même pas besoin que tu sois un fan de BCBG. Je n'ai même pas besoin que tu défends ma musique ou de me défendre. Que ça soit la dernière fois. Va là où les gens sortent des albums. Laisse-nous, qu'on sort un album ou pas, ça ne te regarde pas. Que ça soit la dernière fois que tu m'envoies un message. Tu comprends? Que ça soit la dernière fois. Je ne te connais même pas, je n'ai pas besoin de te connaître et je n'aimerais jamais même te connaître. Oui, bisanga mama boy. So eza journaliste et tout fanatique mo boy vraiment. Papa Chéri pas lobby, a lobby clair. Si on soutenir musique na est vraiment. Si après ça album Papa Chéri bima. Ça pas que na OPC bon album ebimi qui au dérange rien na numéro na. Ba Roger Ngandu baza ba chambre saka baza benga bureau. On doit déranger mon album et album et bim. Au pesa que bon.
tout le monde a américain va soutenir na bango ba nani ba nyambo mo kumisa américain misa ni belé eh si nyamba ko tere da mbongo faut vandi na okara boy papa chéri album papa chéri pas album on misa ni pété siko bolo pour PCS comme on misa on pété bana do bana fan biso côté la muto ate biso ya pona parti muto te parti mo zo nani so ngante puis rançon na utaki awa fetsa moi na yex aussi to bitaki maboko fo boye mamba boye za na musique to sala bilo mo ba salité bilo mo boye anga ye biso na biso to bo ma musique yango to longola ka système ka ba o soki attaché les presses attaché les lignes attaché les tonga to longola no ba système ana et ça bien et au sala très qui to so to longola manga mwana congolais pe a sokola pe mutune eno manga ba mission na biso mission so ba grand ba mission so ba kilo ba pesaka partout bo tsa ba beta papa chéri sans le bon ba kermesse nyo so ba zo lukae pe aton ça plein il y a plein fali pour pa kolobate faire rigola kolobate ko follow mide kolobate zaiko kuta a cause d'un album tu m'as bien kala kaka et t'allé plein et mama t'allé boss nanga je dis pumba merci vraiment de pesa nga confiance merci pesa nga maele ya kosola mama boy photo solo la rango ata na ki voso ba tinenge pesa nga kana bi téléphone loba fona solo la biloka boy fesa la kana kata Congo façon lobi mabe beaucoup ma mais lobi lo ko mabe te na tel c'est clair ya musique to tika ba comparaison bilo mo et pour la to tika bilo mo be salité merci na bandeko nyonso balanda ki nga pesa ki nga confiance na kati ya Congo France on non seulement komela nga na Facebook na nga betka muna Cédric l'artiste ozinga mbala moko ba o azanga posta comme sponsor émission yo photo no to tsaka ngo vema wana o benga ka mama to solo li GDG ka mama esalami na ngo comme sponsor émission so ba sa ki to ko vema na bi ba kati ya France na Londres partout vema so benga sa ki to ko vema tonton na bino yo garçon na bino yo moi na bino yo ya na bino pe yo lek na bino pe mais ça m'a cambéza kata Congo français argent des médias moi na pota solo tonga na kinate bana poto mususu bavandi na kata Londres alié fufa toni si libumate ala tso bonnet ateli net aka sa komi moto bana do ya bana fani boete kosola boete sola bien bana do bana fani autant akomono na émission ya so bengite koyo kanenga c'est comme on les arrache malolo le risque congolia maman appelle ça un conseil na kobo santé mamé ministre mamotema tous pepele ya mbetolo fani bongende ba bangeza ka kilo ayoka sko fani bongende boyende ni na bo santé partenaire sauver na biso miss impress à Lyon gaz na gaz esa analyse boy ba ko sama faut ça analyse mon ka o nga saki boy ya le kaki ya saki boy tebe loka boy soin faut ezalaka boss nga je dis pour mutama yele coordonne so Bookson Mukasa Moïse Katombo makamba boyeni na kati ya Congo France o ba bwaki oto na kati ya Londres lela banado merci dans l'espace au London Flex neza la kaka Moïse Katombo to kati na biso awa bokoma bosa ba commentaire merci Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com